interview kobo ya te poza artiste mais yeba nini oyo ah omoni bango ba luka ba nombre de filles na mitu na biso ba artiste yo lo bano bien mazona oyo albaki mabia ba sanisa ngo boye et comme polémique yo za chef na groupe ya Charline Olivier Delois o azaki pe moko ya ba proche ya Pululu ndenge biso to yebi vraiment vérité yo za moko aza très proche ya Delois par rapport ya ba rumeur nyonso yo bima te ba rumeur ala nyonso eza lokuta parce que bino nde bato internet mutu bosali yango esala mabongo eloba mabongo donc eza lokuta preuve année jour Pululu akufaki ayaki na morgue ayaki petit a na cinquantenaire lelo pe lisusu aza présent bongo soki ezalaki barimere ani eza ya solo siko akoya ndeni ouais mokolo lelo soki oza mwa mayele fete ya yo eyeba oluka elonga nzambe yo monika olati polo olati elambo babimisa mutu na morgue moto mpe tozwa oya na ye mpe tobimisa bato mosusu na morgue lelo yepa akei toyebimisi na morgue donc non Pululu alaki approche na ngai te alaki pena pembeni na ngai te alaki proche na ngai te pardon mais alaki artiste comme ngai nabandaki kotala ye nabandaki kosepela na ye nabandaki koseka ntango akufi fo tomonana tobotamaki mpo tokufa so olingi okufa te kobotama te mpo so obotami yebaki okufa. Total Rami Congo America TV, tous s'abonner. En tout cas, tous s'abonner à Congo America TV. Je le répète encore, Congo America TV, tous s'abonner parce que Pierrot Nomba ça va diminuer bango, so on diminuer Congo America, on a diminué souka. On diminuer veut dire bravo, bébé on a diminué. On diminuer mais on a diminué. Ouais, et puis même on a autre chose déjà d'ailleurs l'accident déjà n'est commis la mort d'un cinquantenaire, donc nous sommes déjà là, nous voici déjà dans l'hôpital à cinquantenaire, dans la morgue à place soit puis cadavre on a vu ces alliés place soit puis tout que ça l'a vraiment retraité dans donc voilà quoi. Donc tous en a Fanny Katalé, Fanny Poutou Katalé donc tout me reçoit la même tout seul là artiste belé et Congo America et les autres tout ça là en place soit puis Pululu andaki retourner na batane ya suka et tu as un morgue à cinquantenaire tellement que vous avez bien pour pourquoi pas tu interviewé dans l'occasion de retirer le corps de Moïse na éviter les sentiments par rapport à Mokola Lelo et Zani. Mokola Lelo est vraiment des amis mawa n'a passé par rapport à tout ça qui est dans ma lilie liboso to bande moi ko seka ko sala ba ambiance parce que tu es baki que azana on a morgue. Mais les lorsque les amis mingi kobima donc les andé qui corps les obima yango zo sala moi passi et ça moi passe donc mingi olobeza te zaka ke Congo America TV bazangi penza moko ya bango ya makasi baoba pona ba artiste comédien et puis baoba pona site wana o lelo tozangi donc mes condoléances aussi na Patrick Mbouya parce que je suis exact biso nyonso tokufeli donc tozo continuer ka toye ko bimisa corps toke nango place o wapi toko déposer ngo et puis lobby toke ko tika ye na ndaku na ye ya sika o azui balobi nyonso o bino ozwaki ya passer ensemble les bato mosusu bazoloba que l'artiste était fier azalaki oblige bato tout ça mais biso toye a tomoni ma réalité depuis le jour akufa tomona bato kolela tomona bato bayaki un monde fou était ici vraiment en train de lui plaire et lelo également tomona que toza kuna no air ezana nous déjà plein de dégâts cela prouve que les bato bele baye pena kolela artiste yo pona oki oloba ni par là pona bato bazoloba que artiste de son vivant azalaki moto ya mama peka mama fier tout ça yo zalaki ne oki oloba nini par rapport ya ba popo wana ba ndeko mosusu ah non même pas koza fier bon mutu azala fier na bato na ye omoni mutu akoza fier na bato na ye mais aza pe na ba oya ye soka vandi ozane fierté ndeti nga natikala komoni na fierté lokuta mabete natikala omoni na fierté na mona keka toujours azaka bien natikala omoni na fierté mais peut-être ceux qui a yebiyote ou bien mbali boso ou bien mutu so kokoza na fier na likamo peut-être ayoko loba mabe moko sur ye
et ça lié que akoma pas tout fier mais donc ami benda nae ami koma ne na ngambu nae par rapport à wana mais que non ndeto bande ko jouer na Chico Pulu na mone fier lukuta mabete na tikala mone fier te Fanny Katale aza pe na kati ya association ANTPC. Fanny Katale aza pe na association ANTPC ou comment? Oui, nazala partout. Naza na association ya ANTPC, naza na association ya Bomoko, naza na association ya ba femme artiste. Naza donc na association donc na association pour se belé naza. Éviter par rapport à ba organisation ndenge ozomonela, ba organisation ele randeli. Bon, ba organisation ezole kanango bien mais ngana c'est bazaki trop place na tchaki corps âme esprit nanga vraiment wana ezo s'engager kenga ezaki na Congo America parce que na Congo America TV nde salaki ke ngana jouer scène place moko na Pululu donc ngana se bazaki trop kuna pe na tena ba cotisation mais na landela ki penza te plus nazaki basé na Congo America parce que Congo America to luka ki to sala eloko to la ki sa quand même batuke to zala ki na ye moni donc na Congo America nde na pesi place wapi na pesa ki pe énergie na tournage ya film place on appelle ça énergie na nini clip ya nini nzembo to saleli ya hommage pour Lulu malgré ngamoko na leli mais na bilili ngamo na monente mais place na nga au moins merci na ya mayo côté tchaka au moins image na ngeza lake nazo lela donc c'est un peu ça donc énergie na makasi ezaki bon et ça dépend moi na cause na affection makasi place wa koleli que côté wa botama. Donc c'est un peu ça. Naïbité c'est comme si corps et singa était exposé na Kitambo, il fait batchango ata la place moeza un peu centrale parce que ya munyo sur la facilité ya mais baki ochango kaka bani place oye et place oye ça qui vraiment mabele na éviter impression par rapport à tes corps kuna c'est ça vraiment. Bon, c'est normal, et normal. Bon, et c'est un mec qui bon on a une organisation mais moi je trouve ça normal. C'est comme si moi mon boulot prétend. Bon, n'habitez vraiment. Non, ça tendre à la montée, bon, je ne sais pas. Merci beaucoup. Ouais, et puis à même moment, tu vas continuer quand on est là, donc voilà, tu Nana legisi yawo. Foko ya mangana oyo ka pasi. Terrassé, macadam. Terrassé. On s'en va la mouche. Nana la fika. Kasabana zaiko. Nana legisi c'est quoi au moins l'on a ça des causes interview kobo ya te posa artiste mais yeba nini oyo au moins bango ba luka ba nombre de filles na mitu na biso ba artiste yo lo bano bien mais ozona oyo ba ki mabia ba sanisa ngo boye et comme polémique fort boya fort komi pas de là pardon ça mon personnage chaque jour on le bien, on peut le bien, mais Balouika va plus voilà. Donc, Congolais, Azoluka Mabe, il faut la payer en guida. Sur Mabe, on a le Congolais, mais tout il faut éviter. Et puis, ils ont tout basé, ils ont tout fait polémique. Terrassé, macadam. Ouais, et puis, un peu maintenant, artiste, moi je suis artiste au pays basangana qui moi trop parce que vraiment temps retourner ensemble à Chico Pululu la chaîne au Congo America pourquoi pas peut-être interviewer le là d'être aussi bien de bonjour. Ouais, bonjour ben
nayebi ke lelo tose retrouve lisu na esika oyo place wapi toyaki otika kor ya moko na biso akitaki biso shiko pululu lelo toye mpona tozwa yango nayebi te maloba ni oki ozala nango mpona mokolo ya lelo oyo nakoki ozala nango mpona mokolo na lelo eza kaka ke toye lisusu kozwa ndeko na biso esika totikaki ye tokende na ye esika tokoexpose corps après wana tokende na ye na cimetière c'est ça yango wana comme maloba na ngai donc eleka na kimia tolele na kimia tokunda ye na kimia donc maloba na ngai mpena yango wana basouvenir ni maviokele aza nango mpona shiko pululu basouvenir ezali ya bien par rapport omoni soki toza na escène moko donc soki ngai na bimisi ya malamu naozwa retour ya mabe te donc soki na bimisi ya malamu epa na ye naozwa mpe ya malamu soki ye pa ezalaki soki abimisi ya bien naozongisa mpe ya bien donc c'est ça. Maviokele, question mot de curiosité, nayebi ke yo za chef na groupe ya Charlie non Livi de loin o azalaki mpe moko ya baproche ya pululu ndenge biso toyebi vraiment vérité toyebi ke base esalamaka bandenge nyonso parce que internet nous signalons ke tolingi okeye babilo moko ka juste mpona babilo na biso etalamaka tolingi okeye babase mo même si ea mal placé yo oza moko oyo aza très proche ya vie de loin par rapport ya barumeur nyonso ezobima ya bilobela nyonso ezolobama na nkombo ya président na yo. Qu'est-ce que tu peux dire d'une manière bref pour comprendre bien vraiment la vérité à Mambay? Ba rumeur ala nyonso eza lokuta parce que bino nde bata internet mutu bosali yango esala mabongo eloba mabongo donc eza lokuta preuve année jour pululu akufaki ayaki na morgue ayaki peti na cinquantenaire lelo mpe lisusu aza présent bongo soki ezalaki barumeur ana eza ya solo sikoyo akoya ndenge donc omoni mpo na ngai ya des fois tolingaka te kaka mpo bino bokotisa nini na bino ifo bosala ba n'importe quoi ya fifi ocomprendre donc barumeur ana eza lokuta soki ezalaki ya solo mbe ase présente te c'est ça. Okay. Merci beaucoup vraiment pour ton perception. Okay. Ouais, puis même toi, peine à artiste Michaud Bonzo. Il est vraiment na team de Mayo, ne tourna wana Congo América, tu bien que chef, tu bien que vice-président. Donc ça dit mutumo bani o za rappel moi parole à makasi bena, Nicolas artiste moi mingi. Bonjour artiste. Ouais, bonjour BM, batbaye ba BM peut-être ba mon ara BM to comme cameraman BM. Il est beau gars, ça a tellement à parler. Vous avez bien. Bien, mais sauf que douleur toi on a vu que tout ça le temps belé banini nzoto to retirer lelo ezaki nango evandi nango yango mo isolé mais lelo to yesu ko retrouver ngo tozo mona ngo isu na ebité nini oki oloba pa mukola lelo. Ouais, mukola lelo so za mo amaele fete yayo eba olukelonga nzambe yo monika olati polo olati lambo babimisa mutu na morgue mutu mpe tozo ya na epe to bimisa bato musu na morgue lelo yepa ke to ebimisa na morgue donc eza déjà façon moko atoke église te fete yayo donc fete ya mambala moko donc moi no ebo raisonner puis moi na nzambe faut comprendre déjà que fona lukelonga nzambe so sambela bien te lukelonga nzambe po mutu boliaki ne bomeli na belité adaye donc eza passe donc net nga était une association plus en 50. N'invite artiste par rapport à n'engue na kaba comédien dans une année comme ça tu perds des mois et belé parmi vous. N'invite yo mo na part na yo tango hôtel la baninga bazo kende bon nini e lo bela ovuma. Yango kana hôtel lo bakizo te yanga moni liwa pe bakanga ngo so ngone koki so poko fila nenga solo gloire à Dieu so eza mutabomi mutakanti aza libende po libende pelemba ebukanaka la vie continue donc tout le bail de trop bat faire tout le baki wa ekufata masse to ane ba génération moko masse na biso to bossa to biso to banzela moko donc pas sur sakanate mais choisate au sein ndeni to place molimo leta la biso to mona ngote donc la vie continue.
nayebi artiste ceux qui ont la parole pour la consolation la famille artistique mobimba oyo mo peut faire partie et puis na famille famille fanatique mobimba c'est-à-dire ba fanatique nyonso oyo balanda bino pe ceux qui ont la parole de consolation tant ba la vidéo ba mon artiste c'est le boye pour que tous allez un peu consoler lilobano vraiment que ça ouais lilobana zali courage la famille oyo biologique courage na famille artistique courage na artiste et Afrique ou l'autre artiste amené en Afrique à ça la style et je comme on a africain de belé ba comment jouer donc tous amonter amener ne pour pas sur les abakasi mais so pour mi peso petit na source pour ça ba crise mususu ma pang donc tous amonter m'amener la vie continue le quoi on a ekoki akepe mana kimia famille na epe bana ebatika na kimia moi si na enza mbapa mbole opese makasi on a beaucoup la bano batikali wana batikali bana ba charge na biso ça m'appelle ça moyen aujourd'hui moi 10 au leki otiki moi 5 donc après matanga na biko to luka scène na biso wana on a dans à part aux moi ça pour la scène na mabele ya ebi scène na biso pena ya quartier donc batebele ba bike ba soutenir ba wa ibezwa ba de merci mbokani ba ba otika ete ba yubi tazana kina pa bia kufa mona mais kokwa za mutu na ba Guillaume Vangi ba Kofi Panda bato baze belé ba fisto ba sele ba soutenir ba to bikende ba soutenir to ngate to bombango ba pegi bamba bato baze très belé donc parce que mais tous amute amener ne biso tout na ba fanatique na famille biologique et anzelo to ko kamote pour te liwa to mona trop la vie continue. Merci beaucoup vraiment artiste bien parlé là c'était l'artiste Michaud Borzo donc puis même on continue voilà. Ouais, puis même tous à peine artistes 600 de Paris, tout me ressola na et par amour artiste comédien oyo ba jouer dans la communauté am so Congo Kinshasa. Bonjour artiste. Ouais, bonjour bravo. Bonjour pe la bande nyonso bonjour na bana tu ya poto les bolanda biso quoi malgré toute douleur mais venir toi ensemble. Voilà, lelo mato kutani sune sika o pasi sika o vraiment so ba kutani ezala kaka pona sango moko ya pasi to retirer corps ya ndeko na biso azali artiste makasi kati na biso Chiko Kululu na ebité ba sentiment na vraiment ya plaire eza vraiment nini pona moto to brise. Bon mawana no eza vraiment non ya makasi parce que ko bungisa icône nga bien ka icône et pour akota idéologie mo be na monde ya théâtre o ezalate eza bana basi eza ba mibali basala akiye basala vraiment Chiko Kululu vraiment eza passe makasi robungisa mais le rôle nzambe muta pesa ka nzambe muta zwaka to sandene donc to abatu to botama po to kufa to botama po dans lobby peut to tira mokil oyo mais le rôle eza bien parce que ngai na esa nga bien po parce que chi comme ta qui mais pour nous la tikali parce que l'artiste ne meurt pas ça veut dire que ba œuvre na tikali obiso ki to lotala mais na bato pe bato pot manolo ba ke bato ba royate plaisir nanga parce que la musique est artiste na bazar lingo la saki biso ba artiste toi toujours ensemble tu faut man coller là ndoro na biso atiki biso Chiko Kululu waza ki célèbre monstre d'art ça les belé à se pelisa bato moki mobile aka artiste était ils appellent ba fanatique ba ye pour ngamoro non na zabwe na 7 fanatiques oyo ya Chiko Kululu mais ça rajoute des bimabalini il faut ozwanga to kende na ina bango na zona bango veut dire que na ba fanatique na pe ba olela ye donc veut dire pas c'est ça vraiment na mutema quoi mais nzambe ramta yebi ba fanatique na biso no ba doit partout dans le monde nous sommes en présence d'un grand artiste bien affilié j'espère étant bon monier vous comprendre vraiment parce que les artistes oyo aza vraiment na carton l'artiste du moment donc on veut cette bonne musique bon belé toi na wa ah bonjour papa artiste il dit que tout le monde a la prestation on a trop de concert mais c'est une question ezala tout le monde a le nom ce qui juste parce que abaki moko ya baproche na ye to oyekaka parce que Kululu aza moko ya baartiste oyo oyebi na Congo. Non, Kululu alaki approche na ngai te alaki pena pembeni na ngai te alaki proche na ngai te pardon mais alaki artiste comme ngai na banda kotala ye na banda kosepela na ye na banda koseka ntango akufi foto monana
Bina Filé étant un artiste, je suis artiste à tous. Pour Nayo et le Béron. Non, artiste kate. Mutu nyoso, so mutu kufi. Pour Nangai et le Bélanga et Bélé. Mais, surtout sur la Bible, nous avons normal parce que nous avons un peu de temps. Tout le monde a kufa. So lingo kufa te ko bota mate. Pour so bota mi yebake au kufa. So moi na une question na artiste so akufi le blagoni parce que na oka parti moi na kati nzembo na oka aliwa si je ne me trompe pas olobi il partira Bina Filé restera. Ça dit que l'artiste ne meurt pas. Donc ça dit Bina Filé un jour que au salate mais Bina Filé qui est artiste au salaka. Donc moi na tuni wa bani ntangu artiste akufi yo po no mona ke est vraiment talent mo te perdre valeur mon na art comment. Ouais, tu perdras. Talent net Chico n'est la libongo. Tu perdre d'abord la personne de Chico. Après, tu perds talentier. Mais comme il nous a laissé œuvre naïe, art naïe, tu reconnais kaka. Et on m'a dit qu'il partira, Bina Filé restera. Donc Chico, il est parti, mais il a laissé ses œuvres. Œuvre venaient, tout ces carnets yango. Il y a un monde qui poulule. Voilà. Bina Filé, j'espère que ceux qui n'ont pas bien. Donc au monde que vous êtes les seuls artistes et musiciens qui ont lié au na évité ce que ça bon mais vraiment atali bien parce que parmi les influents na mon niveau mayo conseil ni au que ça peut pas baninga na artistes et musiciens et na acte au ya bien yo sali ko ya kolanda artiste kolanda famille artistique donc ba comédien kolanda bon depuis la mort parce que tant que monde est mort est très important to croire que peut-être que vous allez pas conseil ni au que peut ça baninga na miso artiste et musicien ou peut-être que des fois tant que artiste et comédien va perdre ya bango va être cher peut-être non peut ça conseil to les là au ba là tout c'est pas au ba c'est bien on a sur la moyenne il y a 8 ans et on a mon bande comme super on va attendre pourquoi même si on va pas tant lobby donc toi tu es bango regarde peut-être quand vous chutez dans ngai Bina Filé éducateur de la masse dans nzembo no toyo ka ba conseil bien toyo ka mambo bien mambo soulager bitema ozo consoler bato parole de consolation pour la famille artistique mobile on va perdre ya bango être cher et puis ba fanatique nyonso va perdre artiste na bango et que vous allez vraiment nzambe azana bango batalela peka nzambe pour le sakei bango batikali baza makasi merci beaucoup. Sur nos joues, ta nouvelle, comme une foudre, toi calcinée.
kutala ya yofa mutu balalaka tongo kolamuka yo mpona yo kolamuka shiko forme ya liwa comment eséduire molimo na yo pululue ata soki miso elembi monotonia kotala lobaka liloba shiko osalaka mwa geste na lobo oposa na yo ezali shiko liwa na yo ete koseka carton rouge soki eboyi kotala motema na mosika balame elongi esika mpona yo shiko mpona yo kululu mosi na yo pebana Angalisofone.